merci na bana poto, merci na bato la biso. Merci la confiance de fidélité au Pessara 6 pour www.congodialogue. Azo signé na bana poto à l'hôpital à Saint-Joseph, place nini baina mama ya Marie Misamu oyo babeti oyo bana babengani. Il paraît que mutaliaka bana ndeto ya pour nos informations malgré baboyi toko na kati pour que maman ndenga lali. Na moni bato basasa libanda déjà tomeka tosula na bandeko oyo va vivre événement pour biso pour comprendre l'information. Vous allez toujours brancher pour comprendre l'information sur www.congodialogue. Alors, maman n'a pas cherché Chabani tout ensemble. Je crois que Nalingue est au Koyo. Maintenant, à ce moment-là, et donc, on a besoin de Zaraki, ce qu'on a récupéré Zaraki, nous sommes à Bomoko. Baba, c'est Gabiso. Baba, c'est Gabiso. Maman, lobby, maman, image, Moko, sous les effets, ça m'a monté. Parce que maman, sous les effets, on a simplifié de se faire monter. Parce que maman, image, Moko, maman, Zagina, sous tension, parce que l'image, il y a beaucoup de paix, d'habitude, je crois que ma famille, Alvin, nous sommes ma famille et la famille. Mais on a pas de famille. En effet, la famille, la scanner, la famille, tout ça, maman à l'hôpital, la famille. Ça a abandonné. Si vous voulez, tout ça, maman, il y a cette respect. Partout dans le monde, en tout cas, nous avons calme. On a abandonné. Bien suivi. Là, nous avons depuis lundi, de 8h30 à 17h40. Et après, la semaine. Tantôt, il y a qui comme ça là pour mais pendant que moi j'étais parti, la canne porte parce que moi qui ma question il y a ça sous effet, il y a traitement. Faut pas qu'il y ait tranquille, là il y a mais la question là, pourquoi vous me posez des questions? Maintenant vous me posez des questions, quand je réponds avec mon intelligence, avec tous mes avantages là, et je réponds très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux dire, par la photo, par information, l'hôpital à Saint-Joseph, pour la peine on a maman. Bonjour ma mère. Bonjour. Bonne santé. Bon. Nangolo nzambe toza bien babo saluto wanga na grâce nzambe te ngolo nzambe to wanga na nangolo nzambe na za bien pa la musinga na telemiti na nyati makolo awa nangolo nzambe na za bien. Mr. Tina toyele awa. Balobi babeti mama babengani mama il paraît mama ndoki mutalia kabana yango mo toye awa toye ba information na source eza ndenge ni mama Esther. Bon yango na loba eza ma famille eza makamba famille ya batu kobeta ya trop kobengana ya trop mama za maboka ya ba membre famille na ye bandeko na ye na kuti banoko baza bango awa na kuti batu bazali na kuti mama za bandone tenga pe na landa ikalo kwa bino nde na kimbango mais na kuti mama za bien na cadre ba minganga déjà bazozwa soin na ye kitoko aza bien na uti okene ko tuna scanner na nini na dibaya ezaki na panne tozwa ki ambulance na uti sko na ville bazui scanner toze ya résultat tozwa lobby peut-être lobby to lobby okuna bakobimisa na bango ye aza ne bien na ngolo nzambe ya mama famille ya mamba famille to olingolo ba bengani pena solo non na préciser te que ba bengani po za maboko famille za maboko mama siko so zulu kwa maman pesi désirer so alinga aza besoin tamsu ya pauvre désirer pesi poté bande kone bazali ba mama leki baza mama kutu baza banoko bazali nde baza akendeki na maboko na ba po jusque là matanga na ba pandite matanga eza na famille matanga famille eza maboko ya banoko baza na bangwana na ba mama leki ba makutu matanga famille eza na ngonano esika matanga eza nde bisika ya zali obengana eza trop bango mtu ba ko meme na nini na hôpital awa et puis na kuti ba ngata on a ye na kuti bango siko moi na confirmer que ba abandonner eza te ko na kuti abandon te na kuti mama zane ba minga ba zui na malamu et puis ba noko ba zui pe na malamu. Merci beaucoup maman. OK, merci. Papa Tchara Congo artiste à danger. Congo dialogue so mona mama oyo. Tamu susu baby vaira mama ote. O baby vaira mama ote. Na regretter biloko yaki na matanga parce que nzamba zalaki na biso. Soki na zalaka yo fait partie ça telle sa maman Esther na kiti ya na ngai fait partie il faut pas respecter maman oyo. Parce que yo yaki Marie Misamu te mais mutabi Sainte Marie Misamu nde yeyo. Et ça ngai sengote que nenga lobaki na lelaki de toute façon nzamba limbisa ye. Hein parce que au monde kamanga loba souvent que
les gens voient seulement l'argent. S'il n'y avait pas l'argent, de toute façon, tu dis, mais ça quand même. Voilà. Déjà jusque là. Nasi pardonné na zasu na tanga tanga likambo te eza likambo ya ke bon il faut yeba ndeko ça ki ngo pona ntamse za ipona sécurité na ngamo temsu kiti ngo tamse bebaki ya el misaki ona kiti diso ngolo ba frère Patrice atemisa ona kiti na matanga senga na kiti metamsu atemisa nga pona bo Nenga tuno question ma mester tango yoka dansa ya mari ya mari oh sala izela yoko bananu te sala do bananu mama wana ngana na mama iko bangela mo bana sino mo bana ba le kanja ba yema na zo kupekisa ba ngapile kana bozala na kata oyemba na nze mama la nzambe ka wa lola atandi na ngaja ba parce que même dans son ba za oyemba mo pekisa ba changer et commis ko yo ba ko yemba dansa ya mari na préféré ba yemba bongo par rapport à ndenge ndani ni ya pekisa la et puis na biso pe ndenge nzambe asali place ke ntango abeta mati ezotanga mari misamu esalama te bazali kobondela kaka mpona nzambe ya misamu voilà c'est là napakisa témoignage ntango match ebandi ntango match voilà mama esozozolona ntango match ebandi match ebandi ya finale ngabi sete mari misamu oyo nakasoni nayebi ke nakosepela Nazo siena bana photo ya mtapesi Saint Marie wana eza papa tarato. Oui, Saint Marie misambo zalinga parce que asali makamu aussi. Parce que ngembe mwa mwaso asali makamu aussi. Dieu merci. Nous avons confondre bango. Parce que oba inaki ye akompange solo oyo auto kufa nzo. Bao. Mais na kosenga na yo nani. Zini ça émission moko to la mikanda to bakse genèse de Kamou parce que wa on se voit maman zamba mbango benga to papa cha Congo o biso pena to eli ninge za ba lobi mama ba donner mama ba kwaki mama ba bengani il paraît mutalia Marie samu ye mutalia ba ndeko nyonso famille sundoli ya ebite ba to ta biso dali attendre danger to famille danger te hein oui artiste en danger tant on leki na ngai yo ba to bisaka leki na ngai Ndiye Mayemba. Oh, danser nini? Danser, moi danser ça continue. Ndiye Mayemba. Au moins danser ça continue. Vedi na mixo wa kubasate. Basate. Danser, Ndiye Mayemba. Na kobenga yo, to se ulawa leki na ngai tibisa. Totia de toute façon. Pendant 2006, Ndiye Mayemba a changé l'émission. Bishono ka mesi ka ozali. Sandra Bumba vraiment que oyo ça émission monene to fandi bana kit na bimisi ba document de tout parce que comment association ngo oyo zo bana na mikanda ezate ninga na mikanda je crois que maman dans ma famille to kota moki ma famille to kota tenga ngalo mais maman ngalo to maman ngala ambulance ngala matin ambulance de besoin na sexe de marine sam utilise ça scanner de donc tu yawa maman ça ba mais de toute façon pour ça il fait un top ndenge ça bana ko dialogue pour ça il faut mener avec des documents oko ya ko to reçoit pena artiste à danger mobimba papa tshaka ko mabisa ndenge ba musicien so ba kufa ne nyonso to voilà tous les cas 1 heure du temps et ça la matin internet voilà pour la calme de la poser parce que faut wawa on doit remplacer maman ya c'est pas une ça mon pas après je crois que ba musicien chrétien Sangana, c'est pas le moment. Fais partie. Yobe sous le coup, pas fait partie. Yobe hein? Mais ça n'avait conciliable, non? Ça veut maloma kitoko. Hein? Obenga baninga obana ba comprendre yo te boza le sikamoko. Ils ont kitoko te que manza mais tanga maka na makambo ya bien te. Je crois que passer na ngamo na aussi ko ngolo na fait comprendre bino déjà sans danger parce que vous avez fait des natures sans danger la buzo bar la bêtise. Maintenant je suis ici. Bon, on a pris un transport. Et ma pour ngamo mission d'opération, papa ça opération voiture pour Tchaka Congo ben mission noka. Para ma police là. De marque merci Eka au maman Barbie la grande. Po ba tusu ba loba papa Tchaka Congo vivara na musalo yo azuilango ba mbongo. So ba mbongo taso ta mutuka. Na papa, nana opesa mbongo qui veut de l'argent. Né dans remercier les grands fabricants, ceux qui fabriquent c'est na makama matanga. Ma fabrication, il a $1,500. Fabrication $1,500. Voilà, tu as un photo. Habitué à Osaka, tu as $1,500.
transport na yo makamosala na limuza kan nini na zanga jete c'est quoi il y a pour la bonne d'abord que l'amour pour avoir la compassion et moi tout que na ma frase ni na makala pour la makala il faut la compassion na baninga c'est la bamusaka ngai mais suka na ngomoni nde basambwe progression mabe papa tchaka kongo masolon photo solango malgré ces missions moto eka kuna mama odi ke ba viola mwana moko na butu place batia ser mari misambo molili lumière ezala te pedi son ya malongo eza te bato bakufa pe oui bato bakufa parce que vous ezalaki te mosu bakwea likolo ete banzani je crois que à la prochaine fois bafamille moni siko famille sikoyo nayebisaki bakoni monde batisungile bango sikoyo si balie deja ngomena bameli deja bavin misiki balwaki bachampagne bameli bakei maintenant siki mambo ya sa danger mosa makasi epesi nongema alors sika basango mobaya na eba bango communauté boyeba keno ce sont des menteurs qui sont en train de mentir les gens na banzemba lokuta merci bana poto merci tokomi na suka merci na mon boss Monsieur Ngembela pama haute qualité pourquoi pas na Jorgi Samba le procureur autrichien merci na petit bwana océan maya munene merci na Mao Tchétchou mais pourquoi pas na Chico de Holo prêtre responsable à Gianni Banzola ngason na lili